have we done? Cuisine Yannick TV ndema. Naza obligé ta oleka na S. Mukolo S biso atsepe te mosika leka kuna na oleka te. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et coucou telabino partout bozwani. Avant que ba démission na biso topé saka merci na Seigneur kolala kolamkeza habitude zaka kangolu ya nzambe tomoni mukolo alelo. Baba koko oye ba vrai ba boni danga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Bokota to solo la bokota ngunge belemi bokota to solo la papa maman bande kwa cuisine Yannick TV bokota to solo la s'il vous plaît bande konanga soko zui grâce écouter na chaîne à cuisine Yannick TV ko zapete s'abonner s'il vous plaît, commenter, aimer, partager et que ça la bien ma casse. Au continue la vidéo j'aime commentaire olandi vidéo na boke binyonso tellement émission na biso eza super bien cuisine Yannick TV abomba kate alobaka bana mama soki na fongoli caméra na ngai c'est que likambo ezali bana mama ngona fongoli caméra parce que cuisine Yannick TV azaka na banki te na memeli bino bojo ya somo bino moko boko yoka mama moseka ye moko ndenge azoloba. J'espère boyebi que voir moseka boyebi mama moseka ajouaka partout maintenant ajoua na kati ya SBT mama moseka telemi atomboki mabe pona sila bisalu ayaya makambo ezangaka te na communauté na biso congolais makambo ezangaka te olalola muki makambo bandeko na ngai cuisine Yannick TV azalaka na banki te yango na memeli ba vrai ba abonné na nga bokota bokolanda bokoyoka mama moseka ndenge azoloba pona sila bisalu mawe esili na mitema batu muninga azosala bafilme muninga azozwa tanko koma muninga azosala tellement mosala na ye ndenge kaka ezalaka po aluka makambo ndenge ezalaka mutu na mutu aza na bavi na ye aza na makambo ni asalaka kotala mama moseka lisusu aleki na ba émission par-ci par-là alobi si la bisalo ça fait déjà 2 ans banda nani kutu atikala kobengisi na kati ya SB ajouete ayebi te soki ajouaka mabe obi ajouaka malamu mais osala mama moseka pasi ezosala pasi bandeko na ngai alobi toza na bana papa moko biso nyonso touta papa pe lombe jusqu'à maintenant nanu si la bisalo abenganga te nazoyeba te pourquoi si la bisalo abengisaka nga na kati ya SBT na jouer nayebi te soki na sala nini nzamba lola nzambe batelaka si la bisalo jour et nuit nzambe protéger si la bisalo bekam nzamba lola bana mama makambo tozomona eza makambo eza mama na makambo bandeko na ngai botala mama moseka ndenge azoloba pona sila bisalu botala mama moseka ndenge azoloba pona sila bisalu zela na balancer siko bino moko boyoka mama moseka ndenge azoloba pona sila bisalu nzambe a protéger sila nzambe a couvrir sila na makila Jésus Christ de Nazareth nzambe a bombe équipe mba ya SB bino moko bolanda nanu mama moseka après tozo continuer. Bon, c'est obligatoire dans les gars SB. Naza obligé ta oleka na SB. Mukolo SB so atsepe te mosika leka kuna na oleka te. Mukolo linga tie casting, il faut to solo la pena ya bana leka. Oui. Oto solo la ti pona otuna ye banda kala no za olekisanga te po anini. Awayebisanga te moski na za olekso te po na mona filme oyo esenga personnage na yo te. Lokola siko personnage na yo eseye yango na tie yo. Ah merci na leki. Pona na likamba sila te, sila pas na problème na ngati. Donc c'est ça. Grâce à
bando otongi na ngasila na obo yango lelo tilobi ndeko na munu mais on a qui no jouer na SB na yebi c'est déjà yango na zo jouer te yebi zanga yebi to solo là et puis après mettre nga la pièce na nga aozala nga siko na omenga yo jouer a obo ya te. OK. Oui, on va dans le 20 autres. Oui, on jouer. On check la casting. On a checké na libala comédie tellement zaki na moi mama muso za ko sala et permettre italinga ya. Mais na pièce aussi la ozala a obo ya te. Est-ce que vous colombez une photo ça? Oh. La yo ce que la tourne yo photo sur voilà, ya mo. J'espère boyoki mama moseka. Boyoki mama moseka ndenga zo déclarer. Ba uta papa pe lombe. Balobi Simba, bino moko boyebi groupe ya Simba. Groupe ya Simba eza Simba eza équipe munene. Groupe ya Simba eza GT. Ba onyo tu baza bana papa elombe baza na makambu. Kuna vraiment babimaka na makambu. Oka vraiment ki abima na bango façon na bango présence na bango ndenge moko kaka na papa na bango elombe. Kotala papa elombe aza toujours humble, aza toujours calme. Bino moko bomona ka papa elombe aza muto alobaka te, aza toujours na maîtrise. Bana na ye ya basi, bana na ya mibali mutu na mutu aza na ndenge na ye. Oyo abima papa pe lombe, mais mama moseka lobi abombi mingi. Yango alobi na ye parce que alobi ya kobomba te, parce que si la bisal aza ndeko na ba uta papa pe lombe. Ebe ke ndenge si la bisal asali SB, si la pe akobengisa mais ti lelo si la bisal azobengisa ete to ebite soki ezoluka nini mama moseka cuisine yani kitivi apesa anika conseil mama moseka omoni SB eza compagnie munene na kati ya SB soki no babengi ote komitungisa te kocha susi te zela ta na yo parce que si la bisal ndenga zana bino mo boyebi lokwaka bale betaka alukaka ba joueur aza lokwa gardien bi ke joueur o na luka koto 9 10 4 ebete pesa makambo soki omoni si la bisal nana bengi ote kocha na ba souci te ko poser na ba question ebele te fanda na vraiment calme mais la ma pio jour rôle le ko bima na kati ya SB okomona si la bisalo akotombola telefone akobenga yo okomona il s'agit même ya même nanda kuno si la bisalo akoya même ti nanda kuno pona kobenga mama moseka rôle no ebimizwa invitation parce que invitation to mona ba pesa ngo na ba fête bana mama bongo ba invitation ba pesa ngo na ba fête ndenge pe batu bakenda ko jouer na kati ya SB batu bayaka biyaka yakate kuna si la nde mutabenga ka bekam nde mutabenga ka si le moko mutabenga mama moseka ngonga nona ekoki te sieke koyate jungonga mama moseka peke koka bakobengise okwa ko jouer na kati ya SB parce que na kati ya SB pesa makambo ozwa makambo eza nde bongo kuni eza likambo ya lisekite eza likambo ya talent eza likambo ya talent mama moseka zirina na vraiment kimia zano kimia jour eke koka si la bisalo akobengisa yo si la bisalo azalaka mutema mabete cuisine yani kitifi na mina lobaka si la bisalo azalaka mutema malamu aza vraiment mama d'amour aza vraiment mutema malamu ye moko ayebi oyo asalaka ayebi ndenge azomema ngo na ngolu ya nzambe bandeko nanga komema equipe mobimba lokola SB eza facile te bandeko nanga SB eza compagnie munene entreprise ou diriger ba jeune fille ba jeune garçon ba frère na ba sœur na yo eza facilité eza kana grâce ya nzambe ayebi oazoluka bolongola kimutema mabe futaka te bino na mino bato ya théâtre kimutema mabe futaka te soki bomoni muninga azo progresser kento ebandi soki bomoni muninga bandi komata escalier bokomo olingele makita nini bokosela sila bisalu makita nini bozosela ye mwana bato butu azolala ta azokoma poutine d'écriture azoprépare ba filme na ye bino bolali bino na ba fête bino na ba ambiance mais ya zozwa ta ya ko préparer ba film na ye bino moko botala ba film aussi la bisala salaka ba titre akomaka bandeko na ngai
mutu nyonso ajoue na kati ya SB ata kuto kufa azosekwisa telefone elala telefone esekwi baapele bino moko bozoyoka bino moko bozoyoka bandeko na ye ndenge bazotémoigne kimutema malamu kimutema mabe efutaka te bandeko na nga mama moseka kozala mutema mabe te ezala no mutema malamu aza ndeko na mwasi j'espère si la bisalo akomona message oyo akomona émission ya Cuisine Yannick TV akorépondre mama moseka journaux mpe eza bakobenga okoleka na kati ya SB ojouer si la bisalo azalaka mutema malamu na batu nyonso si la bisalo akabolaka batu te si la bisalo alingaka batu nyonso aza mama aza ndeko na bolingo excuse aza ndeko na bolingo bandeko na ngai foto priaka mingi mpona sila bisalo parce que na ngambo ya bato ya théâtre na bango tellement baomona succès sila bisalo bakomi kosala bamakita bakomi koswa mino okava bakomi okangele mitema mais tellement eza ta nzambe mupepe bakanga yango te muto okanga sila bisalo aza te muto okanga sila bisalo aza te sila bisalo aza mwana bato ya nzambe sila bisalo alali makila ya Jésus Christ ezocouvrir ye makila ya Jésus Christ ezocouvrir chaîne ya SB Mubimba sila bisalo aza ya nzambe muto akokanga sila bisalo aza te makita na bino ekezala nianti ba projet na bino de pro de loin pour la sila bisalo ekozala ni l'essence de fait baba cook Cuisine Yannick TV na bino lobaka to priaka trop pona mama na biso po makambo aboye muto azoloba kaka lobi bona mutema zo penser nini otomonaka te foko priaka pona mama na biso kozana mama lokola sila bisalo eza ngolu kozana mama lokola sila bisalo atika kabelo na défaut eza ngolu foko zwaka temps même 3 minutes ya ko prier pona sila bisalo même 1 minute ya ko prier pona sila bisalo aza ndeko no mwasi aza ser na yo ekesala bien bandeko na nga tosunga ye tosunga mamsi na biso to prier trop to lingaka sila bisalo bekam to soutenir ye de pro de loin surtout na ba prière tina betaka fete parce que sila bisalo aza mangetela tellement bénédiction eza munene komba sila bisalo bozomona etelemi boye mutu abatelaka na sa moyo eza nzambe soki nzambe abateli te nyonso pamba foko prier trop bandeko na nga Cuisine Yannick TV alela bino ya trop j'espère boyoki mama moseka ndenga lobi boyoki pe Cuisine Yannick TV nayebisi azwa kimia sila bisalo soko tel pe émission oyo jour okosala film soki place ya mama moseka eza obengisi po aza ndeko no ya mwasi alobi soko kobengisa te ye akobengisa yo ayaya mams pumba sem bekam bandeko na ngai émission na mimelaki bino na mokolo alelo kaka yango oyo Cuisine Yannick TV na bino alobaka j'espère beaucoup comprendre yango très bien koleka Cuisine Yannick TV comment na commentaire ba remarque na bino ba reproche na bino ba besoin na bino so boza pe na besoin numéro Cuisine Yannick TV comment na commentaire na tangaka tout ba commentaire na bino et ça la rend bien bandeko na nga nyonso bozaki na live nanga ba oboko ya après ba obako s'abonner ba ko commenter ba ko partager merci beaucoup merci au fond du mon cœur merci nzamba lola pambola bino yende mufuti na nyonso que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.